Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour toi, je t'ai redessus massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour toi, je t'ai redessus massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rage. Quand je suis dans libota na ngai mbote na biso esengo mingi ya ko présenter bino lupango oyo na ba ndako ba locataire oyo tozomona eza lokola na 4 ou 5 portes eza vraiment kitoko revenu mensuel eza ya 1200 donc eza bien mais avant to beta masolo to bimana na balabala yango yo donc tozata ebele ya kotambola te tozolakisa juste balabala ndenge ezaleli ndenge aveni eza munene et puis ndenge secteur ezali ezala milieu moko ya bien milieu moko quand même commercial ndenge ezalaka toujours bon oyo eza mur na ndenge ya libanda tolobaki torelakisa portail te tokota mbamo na kati ya lupango menda lupango yango yo donc voilà ndenge ezali awa tokoti siko na kati tokoti na kati total lupango ndenge ezali tolobaki ebimisaka $1250 donc lupango eza 22 mètres sur 22 na bandeli lupango eza 22 mètres sur 22 eza na ba porte ebele ya ba locataire donc lupango oyo nde tolobaki eza na ba porte ebele ya ba locataire eza 22 mètres sur 22 par rapport ya prix na yango babandi yango $170,000 à discuter. 22 mètres x 22, $170,000 à discuter. Et ça, na commune ya Ngaliema, quartier Kintuka Pêcheur, au Babengaka Mimosa. Donc, commune ya Ngaliema na Mimosa Kinsuka Pêcheur. Les emplacements moraux ya bien. Pour na ba oyo bazana posa kotonga ba hôtel, kotonga école, hôpital, kotongelo moro ba dimension ya minene yango yo. Donc tolobi eza 22 mètres x 22, eza na ba porte belé ya ba locataire, ba bandi yango $170,000 à discuter. Mais deuxième possibilité ezali possibilité ya morcellement. Nde ba bandi $170,000 à discuter pour na 22 x 22, possibilité ya rediviser yango par DP ezali. Donc, on a divisé par 2 au Kozolokola 11 mètres x 22, 11 mètres x 22. Donc, 11 mètres x 22, $85,000 à discuter. Voilà pour 11 mètres x 22, $85,000 à discuter. Possibilité de diviser par 3 ezali. Ba calcul par rapport à okoya na banda kuto kotomela banda kuté wana to sala yango soki client sur place. Donc, tu peux diviser par 3. Donc, tu m'as encore à 8 mètres sur 22. Na prix, il y a $60,000 à discuter. Et puis, au côté, 14 mètres x 22. Ce qui est intéressé, pas de problème. Mais tu peux morceler par 7 mètres sur 22. 7 mètres sur 22. Na prix, il y a $55,000 à discuter. La bandeli. 7 mètres x 22, 7 mètres x 22, $55,000 à discuter. Et puis, on peut intéressé
12 mètres, 13 mètres, 14 mètres, voire même 15 mètres x 22. Au bengi biso na numéro oyo eza affiché wana to revisiter to roeba comment morceler. Donc awa lupang mo matolobaki to bandi yango $170,000 à discuter, 22 mètres x 22 et avec possibilité il y a morcellement. Donc awa tozana commune ya Ngaliema quartier Kinsuka pêcheur Mimosa oyo kara Mimosa après nzela ya mai. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup, bye bye.